soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Mbote ba internaute ya www.congolocolenews.net esengo koyeba bino ebele kolanda site na bino congolocolenews.net. lelo tozali na Lutendele wapi epai toye na église Katevel kintwadi kiantima kia bavelela oyo ekambami na chef spirituel Papa Nzuzi Nkoya Nekingombe. Lelo eza jour munene mukolo munene oyo toye kosenga pardon na papa diangenda ndenge babambaka ye mabanga ndenge bato bandimaka ete yango na tiki bino bolanda nanu ba image oyo ndenge cérémonie oyo ezo se dérouler. Tokutani na bino juste après. Merci. Yeah.
papa mokambi na biso. Oh
Yenge Vantoto, Yenge Buzulu, Funki Bang Yabe, ya solo batata ba mama bana kita ikantu makadela lelo tozana kilte spécial avant représentant des Ganabiso à l'écart tokotanga nani mode de circonstance ya bikambo otozosala lelo mode de circonstance lors du culte de demande de pardon à Papa Jagenda Kuti. Excellence, messieurs les représentants des églises sœurs, Excellence, messieurs les membres du comité directeur, Makessa et Abana Katevel, très chers invités, bonjour. Mbote Nabiso, Yengekeno, Jambo, Losako, Betoabwe, Son Éminence, Papa Jagenda Kutina, né à Kinshasa le 22 mars 1900, plutôt né à Kamba le 22 mars 1918. Troisième fils de Simon Kimbangu et de Maman Mouilou. Il a été l'un des premiers chefs spirituels de l'église kimbanguiste. Cet homme de Dieu a évolué pour l'humanité et pour asseoir l'église kimbanguiste à travers le monde et en RDC, en République démocratique du Congo, où il a construit écoles, des centres hospitaliers et a réalisé également plusieurs œuvres sociales. Décédé à Genève, en Suisse, le 8 juillet 1992, son corps fut rapatrié en République du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, le 10 juillet 1992. Malheureusement, dans un pays économiquement et sur fond d'un climat tumultueux. Ce jour-là, la dépit mortelle de Papa Jagenda Kutina fut très mal accueilli lors de son passage à travers les rues de la ville de Kinshasa. Victime d'injures et de jeux de pierre, de la part des Kinois, non. Cette dépouille n'a pas mérité cette sentence. 24 ans après, et plus précisément dans la nuit du 24 juin 2016, vers 23h, Papa Nzuzi Koya Nekingombi, représentant légal du centre d'enseignement spirituel Kataver, verra une vision de 3 anges l'invitant à rapporter aux églises de la République démocratique du Congo d'organiser un culte d'action de grâce pour demander pardon à son éminence Jagenda Kutina pour cette offense lui faite par les Kino. Voilà pourquoi nous célébrons ce jour, donc ce dimanche 16 octobre 2016, à Lutendele, porte des paradis, cette manifestation. Nzamba pour Tulendo nous écoute en ce moment. Nous implorons sa miséricorde pour qu'il nous pardonne. Que Papa Jagenda Kutina aussi nous pardonne. Nous reconnaissons que Satan nous a tellement possédés et que nous sommes éloignés de notre Dieu. Maintenant que nous venons de comprendre, repentons-nous. Je dis et je vous remercie. Soma soto lundi vraiment mon des circonstances na biso na bokebi. Il y a une raison où il toye lelo pour célébrer pour senga bolimi ici. Pour to finali data yangenda to bambaki mabanga to saluer ce pays ça qui est si na biso ya mbo. Bongo ya pona okota na kati ya masolo na biso nde to ko telemisa papa na biso mokeba atika papa na biso na maboka tata nzambe nzemba bosi.
Yenge Matoto, Yenge Kuzulu, Fumu Kimbangu Yabe, Fumu Alongo Yabe, Mayangie, Luyangalale, Yasolo Batata ba mama, tozali na esengo mingi, kuto banda na mozindo muke, totikala ya kotelema minute de silence pona kokanisa Fumu Alongo. Bansoto telema. Ok, tu vandi. Yenge Vantutu. Yenge Muzulu. Fumu Kimbangu Yabe. Fumu Alongo Yabe. Batata ba mama. Lelo nazasir na likolo kuna bazane sego mingi. Parce que tokokisi oyo elobama. Ndenge Fumu Alongo alobaki ete bakosengisa bino pardon. Biso tolobaki makambo oyo te, ye moko alobaki. Tozasi papa Kalenda alobi depuis Fumu Alongo akufaki esali 24 ans. Les 24 lisusu ba angelu misatu baye kobimela biso. Ezali likambo te. Soki ozana oyebi pina ososoli ifo yeba nini oyo ezali na kati oyo ebatami na si. Eloko ezali na pasi lelo papa Nzuzi akomi kritike po atangi koma Fumu Alongo, po alobi Bible eza biloko na biso, po alobi Jérusalem eza na Congo, po alobi porte ya paradis yango lotendeli, po ete afetaki feti ya bapapa wana misato. Mingi balingi ngai te. Balobi ete papa Nzuzi abandai kolia na biso, abandai komela na biso. Ndenge nini akomi lisusu na ngambo wana? Eza boye te. Batata ba mama ezali likambo elobama. Nga pele tobengi yango te, eye yango moko. Epa na biso, bana kateve, toza kokokisa ba prophétie ya ba prophète oyo lolenge batikelaki biso. Batata ba mama eloko tokoloba boye. Papa Diangenda en réalité batu mingi tomonaki ye moto mabe, magicien, ndoki, batu ebele bakufaki, tobengaki ye oyo nyonso tokalifiaki ye. Tolobaki bien ete ntango akufi na 90 wana ebembeyaki le 10 juillet, batu babambaki yango mabanga vers 17h. Nga nazalaki na veni Lungweni, batu babandaki kobambango mabanga, ndenge babandaki koseka Fumu Alongo. Balobi batu basepelaki. Mais na kotala na komona batu baza ko reconnaître que tobambaki mabanga, mais tata Diangenda azalaki mutu pamba. Oye atiki nzela oyo tobandi lelo, soki okoti yango te okokanga église na yo. Soki okoti nzela oyo omoni wana babina en première phase, ozela après une semaine nini susu bakozwa na ba télévision mayangi, parce que biso toza na ba mapa la puis c'est-à-dire ba carte ya ba 18e siècle, ba 20e siècle, ba 16e siècle oyo eza kolakisa ete RDC yango nde Jérusalem, yango paradis, yango nyonso mayangi. Tolobaki na bino Bible oyo boza kotanga lelo, tolobi eza biloko na biso, eza biloko bandeko na ngai mundele auparavant to mokili mobimba bazalaki ba illettré, batu baye koyekola écriture epa na yo mutu mwini. Peuple bantu
biso nde tozalaki na motsomi. C'est-à-dire mokili ezalaki nde ya biso, mais soki bayebisi bino ete makambo nyonso eza na Bible elekaki na RDC, basali tu babomi batrace mpo bomona te. Bake kofonde Jérusalem wana na 48. Biso babengaki biso ba Igbo, bango babaloli ba Hébreu. Ba Igbo nde biso. Makambo to bandi kobimisa lelo kala te engezwa ampleur ya kosakana te. Okomona ba vérité elingi ofungwama. Kala te balingo bandobeta ba pasteur. Kala te balingo bandobeta ba imam. C'est-à-dire batata ba maman tolingi tolobani. Bible euti na ba papyrus. Euti na ba papyrus, euti na ba tablette. C'est-à-dire eza biloko euti na ba peau de chameau. C'est-à-dire bako na biso bakoma kango. Malgré basangisaki ba livre nyonso no mokili tata maman, mais yeba ete si 90% oyo bazwaki na Afrique, bazwaki na Moyen-Orient, bazwaki na Europe, yo mutu mwindu ka okomakia. Yango wana toyebisaki bino ke ba pape misato, ba premier pape oyo badirijaki église catholique esalaki biso bayindo. Toyebisaki bino na la 325 roi Constantin le Grand asangisaki bampelo nyonso na Nicéa na Grèce po ete basala Bible to bakangisa église na bango. Lokola biso ba noir tozalaki wana toyebaki lolenge nini ya kotambwisa bonzambe bakotia biso ba noir ba pape misato oyo badirijaki église catholique. Tanto dirigeant mwesili nde balongoli biso baye kovanda. Pona ni tolakisa bango bonzambe. Bango bazalaki na bonzambe te. Yango tango basali biloko wana Arius ndenge histoire eloba na biso atelemelaki biloko wana aboyaki. Tango Arius aboyi nde na lolenge wana tata mama nde ayebaki ete bato wana bazalaki inspiré te, bazalaki bato ya Satan. Balingaki siko badomine mokili. Tango bafandi masolo wana babandi ba croisade. Ba croisade na bango ezalaki pona koboma. Tango baye na Afrique babomi bato. Pona kovandisa Yesu wana ya mundele ba imposer bato. Bazwi ba kombo ya Nzambe oyo ezalaki na kati ya ba papyrus balongoli. Siko bache ba Satana na kati po répondre biso na rien. Tant biso toza kobelela Adonai, El Shaddai, Yahweh, Oboe, bakoti bazabulo wana, biso siko tokomo dépendre na bango, biso tokomi kokita. Bango bakomo salani, babandi komata. Mayangi? C'est-à-dire batata ba maman, Bible ezali mukanda oyo bato mwindo bakomi. Ba papyrus ezalaka long du fleuve Nil. Esika nzete wana ezalaka batete wana nde bayi kokomisa ngo ndenge wana ekomi nde tobandi kokoma eza biloko na biso. Bible lelo boza kotanga bayebisi biso jardin d'Eden. Na kati ya jardin d'Eden balobi d'abord eza jardin te, eza zamba toko gena. Soki tolobi jardin eza lokola mwa bilango toza komona wana to mwa petite sobe moko ya moke. Maintenant balobi jardin wana ezalaki luxuriante, ezalaki na ba minéraux, ba onyx, ba or. Balobi ezalaki na bomengo suka te, il faut que notalango na Irak to na Arabie Saoudi. Balobi kuna na kati ya jardin eza na chido et salami. Na chido wana esalami ebimisi 4 fleuves. Premier fleuve balobi Avila, to Davila. Deuxième fleuve balobi Guillon. Troisième fleuve balobi Tigre. Quatrième fleuve balobi Euphrate. Balobi 4 fleuves. Soko lingo mona ngotala mona Genèse 8 à 14. Okomona makambo wana nyonso.
Mais balobi na kati wana to décortiquer moko. Balobi premier fleuve et kati ici bamboka mibale. Soki okepa na bango otuni bango wapi jardin d'Eden otenza balongo lango amemango na mapata. Logo elongo na mapata bopesa biso verset nini o elobi makambo wana ezali kuna. Premier fleuve soke kuna baola sakala de fleuve balobi delige ezalaki awa batu bakufaka yango toujours maiti kalaka kamibale. Nzambe exemple na ye ya mokili po alakisake ya banda awa soki toke toloki davila soko luki yango na mokili bokomona moti. Mais soko tali ba map, c'est-à-dire ba carte géographique ya ba 16e siècle bokomona yango babengi fleuve Nil. Fleuve Nil ekati bamboka mibale na katikati ekati Éthiopie na Égypte. Égypte o batie wana babengaki yango Abyssinie to babengaki yango Axum. Parce que ce côté li Éthiopie baba ndeko na biso te baza ba descendant ya bale Selassie bengi. Vrai Éthiopie yango Congo. Et si ganyo zozo mona bakomi couche Éthiopie et la ti peuple bantou yo mutu mwindo. Mayangi yeni vantoto. Batata ba mama batu oyo batikala kokosa biso siko foto telema tola la pongite fleuve Nil yango wana o ekati si bamboka mibale ekati Éthiopie na Égypte. Balobi deuxième fleuve esali contour ya Éthiopie mobimba. Deuxième fleuve balobi yango eza ko rosé ba minéraux or ba onyx ba minéraux ya ndenge na ndenge. Soki etali pa na bango fleuve oyo esali contour ya mboka na mokili eza kaka na Congo. C'est-à-dire ebandi na Lualaba ekeki Sangani ekembangaka Kinshasa Matadi Boma Mwanda tie bwaki Nosea. Bango batikala kozala eloko wana te. C'est-à-dire o tata Kimbanga lobaki bana na ngai botanga Bible na Bible nde esika boboyeba mabengama. C'est-à-dire batata ba mama nde na lolenge wana soko tali bango fleuve wana epana bango. Fleuve Guillon, fleuve Isaac, fleuve Inzadi, fleuve Congo. Yango wana deuxième fleuve. Ba mapa la pose de la bénédiction zoya toko cha ba mapa la pui. Toko cha nini ba mindele ba zo défendre biso. Bango moko ba li paradis na Congo, c'est-à-dire 5000 na yo lendi ezanga te yaka ko pesa po ete to tumba bango kaka se ko tumba parce que bato baza miyibi. Troisième fleuve balobi Tigre. Soki pana bango oloba Tigre okomona ngote yango fleuve Niger. Quatrième fleuve Euphrates yango fleuve Sénégal. Tous les fleuves wana source nango ebanda awa na Congo. Yegi Vatoto Yegi Muzulu Fungi Bangu Yabe yango bomoi na bénédiction à tout moment. Tous autres champs malonga zolo ba les Zaïre et les berceaux de l'humanité a déclaré sous a zokatana Eve bazalaki bazaïwa mayangi batata ba mama bisonde banana na Nzambe oyo tata Nzambe achaki na paradis, c'est-à-dire mokili na biso etondi na kitakoleka mokili nyonso babenga ngo scandale géologique. Soko tena ba Mendeleev okomona biso bei pe na biso okoki kosangisa Amérique latine te continent nyonso na Amérique wana osangisi na Europe bakoteleme pa na biso te ata 200 ans. Mais soko kepa na bango Jérusalem wana bazoloba bamizima babengi yango alcool esika ya bopeto. Bajudaïsme bango bazoloba eza nombril du cœur et Dieu
esika nzambe asalaki mokili na ye esika abandaki esika nzambe abandaki mokili ba désert ya bapasi baza na diamant te baza na or te cuivre eza te désert na désert il faut kozala kofungwama soki pa bakretien kuna bazoloba esika ye zwama telaki likolo batata bamama tozoyebisa bino wana Jérusalem te Jérusalem nde yango oyo c'est-à-dire batata bamama soki otangi na 1 roi chapitre 1:33 1 roi chapitre 1:33 balobi roi David tango alingi akufa akomaki mokolo mwana ne ya mobali oyo ye aponaki te abengisi baninga na ye po ete basala lipati soki tata na ye akufi ye moto akoremplace mais mwasi ne Bersheba aye koyebisa yo wapa mais yo olobaki bokondino soki okufi Salomo moto akozwango ndenge nini olingi opesango mwana makambo oyo eza kokende soki okoti na be oyo te elingomba ekozala nini ekokangama mangombe ebele elingeka ekangama tozokende na procédure ya kotikala lingomba moko mpe enseignement moko toza na likambo mosusu te tokotikala na enseignement moko prophète moko oyo ekodirige bato fo barevoir biloko ebele tozongisi bato na centre de recherche okende osala barecherche bango babiaka papa tuisesi ndenge atiki bo apemi yayaka soki fete bandi te tolobaki tokotika teti te tisa toko oyo wana bomoni makambo te bayangi yenge vantoto yango lobi mpona tokolakisa koto bakunda Jésus toyebi esika bakundaki ye tokoloba ngo sikoyo te ale bazokosa bino otala boye te paradis des arbres Branham alobaki fo bakunda ye na Congo eza porte à paradis c'est-à-dire batata bamama tosala effort po ete nzambe na biso apesa biso makasi satana atikala koka biso te lelo bopesi pouvoir na l'église wana omona oyo biso tondimaki ndoki te mais la sorcellerie epa na biso la sorcellerie esalaka esistaka mwana butu bafini yo eza boye te oyo te na l'église mosusu bandimaki ndoki te mais biso eza réalité africaine moyoko yango eza te mais moto aza na boyokani na bancetre na ye ndoki akosakana na ye ndoki akosakana na ye bazozwa bino mpo oza na mayele ya boyebi te sikoyo ozwi bakulu bobwaki bakoko bobwaki onéglige baprofete nana kozala protecteur na yo bazwili biso bazabulu bakili biso wana priere nya tozosambela ezokende kuna tozosambela Lucifer bandeko na nga tolongwa na pasi na bowumbu oyo ya mindele batieli biso kobanda lelo okanisaka te wana baza bapeuple kazai bavandaka entre Russie Allemagne ntango Hitler abomi bango bazalaki suna mabele kovanda te yango bakende kocréele bango mabele wana yango barabbin juif baza koreklame ke basali crime contre l'humanité ndenge bakosi mokili balingi su makambo wana te balingi balongwa na bango mpo bakosi mokili yango États-Unis ekopanzana ntango basekret ekobima bajuif oyo soi-disant basimba États-Unis bango bakopanza États-Unis bakozonga ti na bamboka na bango oyo bakoko na bango bazalaki bamindele mingi bazepa na biso na baafrike d'ici na babakokima nango bango moko mopepe moko ya mais fo sa elikambo esalani patulendo koya nde balobi maison d'Israël obomona loboko na nzambe
il faut baboto na bino ndambo mabele toyebi koto kuna na butembo so koto nini kuna na beni mabele ekoma lige pa bato mosusu eza siege na bato mosusu so botali baminere na biso ekenda lelo bomona or na yo mundela tocelo prix balobi mokili momemo sangana po ebundisa baisraélien effectivement sengande eta nyonso esangani awa mpona kobundisa biso na africain okomona baanglais baallemand bafrançais baindien bapakistanais so banani tututu basangani mpona nini bazoyela makambo oyo te okomona baza kuna bazoboma bato balo bakipaka na bango te me baye wana baye kotala nde kwato lendo balobi agoya na mo Sinai ntango mo Sinai kolinga ye panzana moto ekobima na kati puissance wana yango ekobimisa kwato lendo po aya evenema yango wana eza te bino bozokanisa mayangi yenge batoto yenge kuzulu kumukibambo ya be bon batata bamama tokomi na ntango oyo esengeli banso tofukama na se mpona kosenga bolimbisi epai ya mfuma longo kotala lolenge olati te bifukama na se ofukama na se biso banso tosenga pardon morale na biso bomema biso na nzembo bavamvulu makambo wana otala masima toke tosenga pardon banso tokita na se tosenga bolimbisi ya masumu yango bato boyelaki milulu to koteka to eloko nini me nazokomprendre bato mosusu te yango boyelaki kolia to eloko nini bino boye kosenga pardon ekomi kosenga bana te milimo wana bakatango toye kosenga bo bouge bamwana bakatanga komi tanga pardon kisini bakotyela ngawa omona nga na miso ize banso tokita na se alingi milimo des autres ape wana eza milimo des autres nani wana baza papa fukama awa kigarde koro zatumuta fukama Sani bomba, toka neza, lakini ulenge yako kama lingoma.
na kombo ya tata Keli Kolona se tata kopisa liboso na yo Malongo mpona kosenga bolimbisi ya masumu olimbisa mokili mobimba mpe Kongo na biso mokolo oyo ozomisaki molimo epai ya tata le 8 juillet le 10 juillet okomaki na Kisasa tokambaki yo mabanga tosekaki ye kolobaki ete ozalaki moto mabe nzoka obanda komema biso na nzela tata biengenda yoka kolela ya bana na yo fongola banzela ya Kongo longola biso na mikakatano na pasi lakisa ete yo oyaki mpona kobikisa biso na yango wana banso tosenga bolimbisi totika korale kaka eyemba banso tusamba bapuseli liboso na yo tosambolaki mabe na botisaka yo kofinga yo tata jenge balibisa biso atako mokili aza komona mwa eloko pamba toyebi te yo kolokisa biso oyo tata nzambe elekanaka te yo ozali mokokisi longisa biso longola biso na pasi olakisaki ete totyango na lutendelo oyebaki ntina yango tosengi bolimbisi ya masumu yoka mwana ya Kongo bapeple bantu ndenge toza kosenga epai na yo mpona bolimbisa biso bato toza na Kinshasa na bayebaka na Kongo Central na bayemakanisi na bango ezali awa tata lakisa bokasi na yo tata Dengenda toyebi kokenda na mawa kanda na yo esila maya misu na yo ekangama yokela biso mawa tozali bato masumu tokambaki yo mabanga generation nyonso na bakoko na biso batikali na se limbisa biso pasi yo monaki na konyokwama na kolela mpo moto moyindo azobosomi oriski ete olobi le sayi et le besoin de l'humanité opesi mbongo mpona indépendance olobi moto mwindo auta wapi olobi moto mwindo auta na damu na Eva bato baseki lakisa ete mawa na yo ndenge babamaki yo mabanga bafingaki yo moyibi balobaki yo magicien balobaki mingi mpo na yo limbisa bana na yo toza bato ya kobunga bato ya mabe bato ya kocola tata ntango ekomi ntango ya pardon mingi bakei mpo ete ya solo bayebi ozali moto lokuta biso tozali ete okokaki lokuta te tala bana na yo ya katever na mabele ya lutendele tika biso ete olimbisa biso yoka kolela ya moko na moko naloba na biso komepa na yo limbisa biso ezali na nzela mosusu te soki nzela oyo te oyo otikaki yango kokokisama lakisa ete toza na nguya olobaki makambo minene kosalama na Kongo yango tosengi moto mpe nguya na yo etambisa biso na Kongo na bino batata na biso na nzela mfuma longo ningisa mabe na biso omokimbango azali na biso tozali bato masumu tata tokokoloba te ya mabe na biso elimbisa biso na nyonso tozali kosenga na oyo tosengi te limbisa biso yoka kolela ya moko na moko pasi esila na Kongo pasi esila kolela oyo toza nango esila bato bamoni ozali mokie tala ndenge baye mokie mpo ete yo ozali bamoni yo moto pamba biso toyebi valere na yo tata limbisa biso na zelo oyo tobwatelaki yo mabanga kosekama kolela bato bayebaki valere na yo te bana katever basosoli ete
ozalaki ya solo mobikisi ozalaki pena ngunza ya solo totolaki yo tofingaki yo limbisa biso yango toyepai na yo tata na nyonso tosengi te limbisa biso bana na yo totelemi ale toyemba biso nyonso nzembo ata lelo bamoni yango eloko pamba lobi ekokute bango shene makambo oyo ekokute bakushe ata nyange nazalaki moto akosakana te bakolukaki na bapardon oyo bosengi bato bakoluka bino na pardon oyo alimbisa biso tolokolenge mai na misu mawa oyo akendeki na yo toza kosenga epai na bino tumalongoloka biso limbisa bana na pasi na mikakatano ndenge tofingaki yo tokangaki yo mabanga tocolaki yo ozali fungola tozali kosemba nguya na yo tokutalabana na yo limbisa biso tata mape elongwa limbisa biso mokonzi na biso mingi osalaki na yezaki ya kote fumaloko toseli bolinisi pabola bana na yo ya kateve pabola mokili mobimba sunga bango pesa kimia lakisa ete bato nyonso batie makolo na bango awa bazwa elamo na mabele ya mokendele na porte ya paradis toza kosala nguya bokasi moto na yo kumalongo ekitaka bana na yo limbisa bana na yo limbisa bana na yo kumalongo ale bagolimbisa biso bana na ye tozali bato masumu oyo tosali elongama ekoki kolaka panga te tosenge olimbisi Sabana
pasi tata wana moni nani andimi asala mokili ndenge komi lelo amfuma loko aseki bababio na baba kongo elingi yo te mais avenir epesi biso raison epesi biso raison bon muziki kokata fanfare wana mabito na nzembo tosali esengo ezongi epamfuma longo esika zali toyebi ke oyo tosali eza moke te eza monene tosali eloko moko ya kosakana te kembo vraiment ezonga epai ya mfuma longo mpe moko na moko amema témoignage na ye na oyo azwi amona na mai ya bangunza bomonaki soni te bomona oyo bokomona soni témoignage na biso ekolanda biso na nkombo ya mfuma longo ayangi banso totelema tosala libondeli mayangi tosamba totondi yo tata mozalisi ya likolo mpe na se na solo totondaki yo kotindelaki biso elimo santo ezalaki na biso na ebandeli mpe suka na mayele olakisaki ete nguya na yo mpe bokasi na yo ezala kati na biso etambwisa biso na oyo nyonso tosengi bolimbisa epa mfuma longo toyebi te eyokani epai ya tata limbisa biso etamboli na biso evandeli na biso ndenge tosengi bolimbisi lolenge tosengi tobambaki yo mabanga tofingaki yo tobwakelaki yo zelo tala bana na yo tosangani lisusu mpona kosenga bolimbisi kolongola mpinzoli na miso na yo mpe kolongola mawa na motema na yo yo moko obotindaki biso soki na nguya na bino te tozali na nguya ya kosala makambo oyo te pambola bana katevel pambola na baye baza na mosika bayebi makambo oyo baza na makanisi na biso omimonisa ete ya solo ozali mfuma longo osalaki makambo isi mpe makambo ya ndenge na ndenge obesaki mvula na Israel olakisaki oza na nguya otambolaki na mai bato bamonaki yo na sanza bato bamonaki yo na bisika nyonso tika nguya na yo ezala na biso epesa mapamboli na moko na moko po ete totonga misala na bino na mosuni esengeli oyo esengeli ndenge yo tongaki biso mpe toto na nguya na bino balongo na biso na nzela na bino mfumuki mbangu mpe na mfumuki mfumu longo oyo ozali oyo vati kombo tataki mbangu mokili mobimba totondi mpe tolobi mayangi totonda todiakila muye Mbote papa Nzusi. Mbote papa. Oui papa Nzusi, tolaki osala biso résumé ya journal lelo ndenge obengaki bakongolais nyonso baya bosenga pardon
pour libérer Congo na biso la situation dans une crise politique et spirituelle ya moko na biso. Matondo mingi papa bandeko nyonso ngai makambo naza kosala ngo ba ange misato nde babimelaki nga le 24 juin. Le 24 juin babimelaki nga batininga tosenga pardon epai ya papa Diangenda. Lokola ezalaki etindanga nasali nakokisi posa na bango oyo ezoya liboso etali kaka bango po ete papa Diangenda asali makambo ebele me na Congo toyebi ete na yango wana lelo biso toye tosengi pardon bomoni ndenge elekaki tozali na esengo mingi ya kokokisa posa ya tata Nzambe à travers tata Diangenda oyo tomonaki na miso oyo tobambaki mabanga oyo bato bafingaki. Alors bafingaki ye ndenge kaka olobi ndenge bakongolais balobaki kuna azalaki vraiment motu azalaki juste te na message na bandango memela bato amemela biso Bible. Il fallait pas respecter mais message donc message ya Simon Kimbangu oyo atikelaka vraiment ba congolais et puis africain. Et Simon Kimbangu alobaki bana ngana botanga Bible na kati ya Bible bokoyeba mabe na malamu. Mais biso nyonso bakambi babenga biso ka ba magicien bandoki. Bonge bandika ebandi ezala Simon Kimbangu ezala kolo Yesu ezala ba prophète ba ya babenga bango kaka bongo. Mais oyo alobaki eza ko se réaliser esika ne to comprendre que azalaki mutu ya solo parce que tant alobaki on a nazalaki je crois bien na ba 12 ans 10 ans nazalaki te mais lelo oyo alobaki nga na yebaki yango te tant na bandi ko senga koskoyo ça été ba ange pimelinga baloyi ba senga pardon et pas mfuma longo batunde bakoma loba ya solo alobaki yango bakosenga pardon. Papa Nzuzi, pourquoi pas ba descendant biologique ya Fumu Kimbangu bango bamoni yango tango yo monaki ba ange wana otunaki pe ba ndeko ya Kimbangu ba kimbangiste baza na esengo makambo yozo sala bango basali yango te mais ça likabo Nzambe apesi ngai eza vision bapesi ngai bango baza batu lokola ngai oui famille na bango mais Kimbangu aza pona batu nyonso aza prophète lelo so balobi Kabila aza président pona batu nyonso ozomona eza lolenge moko nga nazosala oyo nga na moni yango nga na kokisi ngola otindo pote komona bango no kende peti na oui pona nini te esengeli boye basource tokosola bien. Oui Papa Nzuzi na mateya na ya ote ko évoquer loko moko ya mutu yanga na retenir comme makasi oui ba situation nyonso tozoko vivre na est kuna eza déjà elobama déjà après événement wana mutu akoya ko changer Congo na biso akoya na trois choses lobaki politique, spiritualité, scientifique. Science. Voilà. Alors, mais tout le monde a déjà dans l'église de Noir Kakawa Moko pour Nakotanga Kombo. Bundudia Kongo Balbarino, Yom Gazan a une mission il y a libérer le peuple congolais, la spiritualité, la politique. La science, il y a un moment même au niveau politique, pour libérer le Congo. Makambo na yeba na kana terrain. Okoki koloba. Ekoko sala yo ekoko sala yo te. Ozomona nyonso ebeta makana terrain. Na kati ya terrain ni makambo emonana. Total esika tozokende. Mais Papa Nzuzi makambo ba okota ngote ba okanga l'église na bango. Oui. Oza sûr, ils ont des films nous lancés. Oui. Comment solo bien salamité. Eko sala. L'église ni ba okanga. L'église des noirs. Mangomba na machemo te mangomba nyonso. Donc ba pasteur ne saba kenda kana ndenga ya mado. Ba kokanga makambo na bango fo ba kota na masolo ya vraie Bible o balobi batu mwindu nde bazana kati ya Bible ba bongola masolo na biso. Bible oyo yo tikotanga ya wana vraie Bible. Bible to tanga ka biso nyonso ba chrétien ba tanga ya wana za vraie Bible. Mais ça masolo na biso ti. Ba mundela tikala okomato parava bazaki bazoba. Biso ndem to sala ki écriture. Ba koye ko pa na biso. Nyonso eza na Bible lekaki awa na Afrique. Bango ba bongoli yango. Na Laxibino jardin d'Éden balobaki eza na ba minéraux belé kuna pa na bango ba minéraux ko uta baza ba pauvre bazo bongela ka pa na biso ko kotsa ba désordre pe ko semer ba désordre pa na biso. Mais makambo lobi bangisi biso to biso to kende exil po lobi so to za awa mambo ko ya mabwasi mabwa te ko ko ya po elobama. Donc ngai na eko kokisa kaka to ba prophète balobaki il faut salama ekoki ko lekana te. Porte à paradis na RDC.
Oui, porte à paradis, RDC. Tant qu'on fout malon à Zolo Baké, les Aïe et les berceaux de l'humanité. Adana F Bazaki Bazaïro, les lobas congolais. Kasi Bazala qui awat, minéré o eza awa namboka ni nezali. Bomengo ni neza awa namboka ni nezali. C'est-à-dire, nyonsu o e komama na Bible, yango ezo sala makaka na Congo. Papa Nzouzi, on a vu que l'Afrique et les berceaux de l'humanité. Et là, la France, Fanon, Théo, sauf Mokimba. Il y a l'Oba qui a passé la révélation. À mon avis, révélation, on a peu ange babi melinga à comprendre le quoi d'ailleurs muta ba recherche à lobby mais batu belé ba lobango. À des enfants malon te ba prophète belé ba loba. C'est ça. toyebi baversion ya bible ezali mo ebele second top semer oyo batangeli biso na ntango oyo ozopesa mikanda eza version nini estce nga pena nakotanga tanga na Jérusalem nga na tanga na sala bible te tanga babible mingi ya ba 16e siècle ba 19e siècle siko babandi kobalola mpo bamoni vérité bandi kobima ozomona c'est ça kasi oyo ayo eza version nini eza ya siècle Jérusalem bible de Jérusalem binombo yebaka ngo bible Jérusalem ngo ezawa oui bayikoka bazolanda yo na pokwa lelo ososisa biso bayi oyo baza conformément te na message oyo bino bozoteya message nopesi mpona te bakokota kaka balinga te train se démarré te bino bawagombo koloba nini biso nyonso toza bawago si bafungolaki nzela pa mfunga longo fo tokota kaka soko boyi okokanga lelo bakotya teti mais bota mikolo ezoya bino boza batémoin bafilme oyo bobomba yango bokomona yango ekosalama mpe kokokisama. Merci. alobela mpe biso bainternaute na biso ya kongo lokula alobela bango kala papa Nzouzi message moko mpona bainternaute no nyonso ya diaspora balandako na kongo lokola ebele déjà na états-unis babangi déjà dv obeti biloko ya dv awa oyo eza esclavage eti opesa bato na o message nini c'est-à-dire tokopesa sango ete bato batanga bible na bible nde bakoyeba nde mfumukimanga alobaki bana nga botanga bible na bible nde bokoyeba mabe na malamu moyibi esengeli bokanga ye na poche esika tokoyebaki mindele bakosa biso c'est-à-dire tolobaki batanga na bachapitre topesi bango ndenge bazotanga wana batanga baversion na malamu bakomona ke nyonso ezalaki na Congo ezalaki epa bato wana te bandoki wana te basioniste wana te oyo bazoboma biso chaque jour bazomvwama na bomengo oyo tata nzambe apesa biso bato ya yambo biso bato ya liboso c'est-à-dire bamona te papa Nzouzi ateya boye aloba boye lokola toakokuta mokili yango ezalaki likolo moko tolandaki nao likolo moko lokola ngonga ebeti il faut makambo ekende kaka. Merci Matondo.